Nabilonyo Sovozi, occasion ya kolanda journal ya peuple pour la peuple info lingala mbote nabino bisika nyostu bozu occasion ya kolanda yango tikete to fungula yango pona kotasa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki interview moko à partir ya New York na VOA Africa et pa yuapi a betaki actualité politique ya mboka Héritier Mapindemi apesi bino ba détail élément. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na séjour naye na New York kuna les États-Unis d'Amérique pour la 76e Assemblée générale des Nations Unies a accordé une interview na ba confrère ya VOA. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesi makanisi naye par rapport ya ba dossier ya actualité ya République démocratique du Congo. Batunaki mingi likambo etali plateforme et confession religieuse ndenge bazali ko trouver consensus te. Chef de l'État a talisi alobi ezali musala na bango ezali musala na yete ye en tant que chef de l'État azana d'injonction ya kopesa epai na bango te alakisi petina aboyaki koyamba ba confession religieuse FENCOPE SCC ezalaki mingi pona kotalisa impartialité na ye pe aboyi kopesa l'injonction epai ya moto moko alobi soki ayambi de confession religieuse pona ko appuyer position na bango 6 bakoloba nini to pe soki ayambi 6 pona ko appuyer position na bango e kozala ndenge nini chef de l'État asengi na Assemblée nationale aye bana ko interroger plénière pamba te plénière azali bongo souveraine na tina wana chef de l'État alobi akoki kozala responsabilité soki ngonga yango ekoki kasi pour le moment ba chef ya ba confession religieuse bazali batu ya mayele bazali batu ya bwanya esengeli baye bana koza solution dossier mususu ezalaki bongo likambu ya loi sur la congolité proposition ya loi ya Noël Chani oyo ezalaki bongo endossé epai ya honorable Nsingi Pululu pona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi proposition ya loi oyo ezali inopportune ezali priorité pona mboka te pamba te mboka oyo ebebisamaki tango molai ezali pe batu babotami na bapapa pe bamama congolais bango nde babomi mboka pona kodirige mboka ezali critère moko ya malonga te kozala na papa pe na mama bango mibale bazala ba congolais na tina wana numéro 1 ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abwakisi proposition ya loi oyo pe alobi esengeli kokende na makambo oyo ezali essentiel pona développement ya mboka wana ezalaki résumé ya maloba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki par rapport ya interview oyo asalaki na ba confrère ya VOA Africa kuna na mboka New York les États-Unis d'Amérique. C'est qu'il y a comme une certaine frange de nos compatriotes qui souhaitent l'échec de l'état de siège, alors que ça doit être notre affaire. Discours ya chef de l'État na tribune ya ba Nations Unies pour na compte ya 76e session ya Assemblée générale en décembre Lukonde Kenge premier ministre a retenir 4 points bolanda ba détail. Discours ya chef de l'État na 76e session ordinaire ya Assemblée générale ya ba Nations Unies Sama Lukonde Kenge premier ministre a retenaki 4 points oyo balobaki yango pe na 21e réunion ya conseil des ministres na rendez-vous wana na communication na ye chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abordaki makambo nyonso oyo etali discours ya chef de l'État 4 points ezalaki retenu mingi participation ya président de la République na 76e session ordinaire ya Assemblée générale et organisation des Nations Unies. Premier ministre a rappelé qu'il y a membre ya gouvernement ba grande ligne ya message ya chef de l'État oyo articulé qui yango autour ya 4 points. Situation sanitaire internationale marquée la pandémie ya COVID-19 et les soucis ba effet sur le plan humanitaire et économique. Pays à économie mondiale, situation politique na Afrique et na République démocratique du Congo en particulier, ba perspective économique na Mokili, na Afrique et na République démocratique du Congo, situation sécuritaire na Afrique et na République démocratique du Congo, a souligné que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué qu'il y a effort oyo ezali bongo entrepris na ba État africain pour na lutter contre pandémie ya COVID-19 oyo ezali ko emporter batu ebele na tina wana ezali pe ko perturber fonctionnement ya économie mondiale pona oyo etali retrait progressif et responsable ya MONUSCO conformément na résolution 2556/20 ya Conseil ya sécurité ya ba Nations Unies chef de l'État a rappelé souscription ya République démocratique du Congo na plan ya transition oyo ezali bongo élaboré na tina wana elongo na comité conjoint RDC MONUSCO en collaboration na société civile.
Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a coté en œuvre couverture ya santé universelle dans la République démocratique du Congo et Zalaki Tina Yamasolo ba betaki weekend eleki elongo na conseiller ya chef de l'État na makambo etali bongo couverture ya santé universelle Hérité Mapinemi a pesibino ba détail ma Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a lancé bientôt couverture ya santé universelle dans la République démocratique du Congo. Natina wana ilobama kina entretien oyo asalaki samedi 25 septembre 2021 na primature et longo na conseil spécial des chefs de l'État en charge de la couverture santé universelle Dr Roger Kamba oyo ayambaki na audience et longo na vice-ministre de la santé hygiène et prévention Véronique Nkulu et longo na ba membre mususu ya bureau international ya travail natina wana balobelaki mise en œuvre ya couverture santé universelle oyo esengeli et permettre la population congolaise bazwa accès na ba soins de santé à qualité pour na kobebisa misolo ebelete. Dr Kamba a déclaré qu'il a une interview accordée qui liboso ba panzi sango et sengeli batubai bana kosimba programme moko majeur ya chef de l'État oyo azali kota en place et longo na premier ministre pour na oyo etali ba ministre sectoriel pe oyo ezali mingi couverture ya santé universelle programme oyo eko permettre na bato baye bana koyebisa population baza na accès na ba soins de santé à qualité sans ko bebisa mbongo ebele ndenge alobaki selon source moko oyo etalisi ke rencontre oyo ezalaki pe na bit ya ko permettre na bactère nyonso baza impliqué na processus oyo baza na même compréhension avant mise en œuvre ya programme oyo surtout que premier ministre azali kotala mingi mise en œuvre effective ya programme oyo ya gouvernement esengeli nyonso elekepa na ye donc on a mise en œuvre ya programme oyo esengelaki dialogue po ete bango nyonso bayeba na kozala na compréhension moko na tina wana bayaki elongo na vice ministre ya santé pe bango nyonso bazalaki accompagné na bureau international ya travail pour na processus oyo dialogue oyo ekozala mingi na habitude na bango premier ministre ayambaki visite na présentation ya synthèse ya atelier na bango oyo na responsabilité makasi parce que ye aza na charge ya effectivité ya programme ya gouvernement pe ya mise en œuvre na yango esengelaki baleka epa na ye batalisi lisusu ke convocation pour na lancer processus oyo na ndenge moko ya makasi ekozala opérationnel ndenge conseil spécial ya chef de l'État atalisaki na maloba na ye. Na so mususu osengeli koyeba ke gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantiningo Bilambaka akutanaki na ba responsable ba parti politique epai wapi azui ba décision ebele ba détail elongo na Anemon Pupa na Hérité Mapinemi. Na masolo ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jantiningo Bilambaka elongo na ba responsable ba parti politique lokola PPRD Union pour la démocratie et le progrès social plateforme Lamuka pe bongo na bongo Jantiningo Bilambaka weekend eleki apesaki message moko très important na intention ba parti politique pour na kotalisa bango ke azwi mokano ba marche ekoki kosalema lisusu na tronçon ya pont Mateteti aéroport international ya Njilité. Jantiningo Bilambaka asuki kaka wana te akeiti na centre ville alobi kuna pe ekosalema te boye ba marche esengeli e bana kosalema na ba terrain neutre nyonso wana apesi raison alobi na tronçon entre aéroport international na pont Matete ba embouteillage makasi ezalaka soki marche ezali organisé kuna eko perturber circulation pe eko paralyser coin oyo ya ville ya Kinshasa pambate ezali coin moko très important oyo batu bakendaka na aéroport international ya Njili ba embouteillage pe ezalaka déjà makasi centre ville ezali bongo siège ya institution ezali pe malamu te kosalaka ba marche kuna na tina wana pona marche ya plateforme Lamuka oyo ebengamaki mercredi ezali kotalisama déjà ke tronçon wana ya Masina quartier 3 esengeli ezala éviter ndenge bango bakanaki kosala kasi na ngambo ya bandeko ya Lamuka bazali kobengisa kaka marche na bango ya mercredi sans koloba soki bakobanda wapi na tina wana batu bazali kozela information na ngambo ya Lamuka pona koyeba soki bakochanger ya vite pe bakochanger ya vite. Entre temps gouverneur ya ville ya Kinshasa Jantiningo Bilambaka maloba na ye ezali ke marche ekobanda pene ya aéroport te marche ekobanda musika na pont Matete tope na pont Matete kasi faut ko éviter tronçon aéroport international ya Njili pe pont Matete elongo na centre ville to éviter eloko nini ekokoma. Entre temps marche ya Lamuka ezali toujours confirmé pour na mercredi 29 septembre. Président ya parti congolais socio-démocrate Ndeko Basile Olongo Mpongo abetaki tour na ville ya Lodja
na province ya Sankuru epai wapi ayambamaki makasi na population simasima Emeka Chimanga Stéphanas Kande hérité Mapinde. Président ya parti congolais socio-démocrate mwana mboka Basile Olongo akitaki na ville ya Lodja mingi penza na province ya Sankuru epai wapi ayambamaki na ndenge ya kosakana te botala bino moko marée humaine oyo bayaki a partir ya aéroport ya Lodja pona koyamba moko na bango ndeko Basile Olongo honorable Basile Olongo oyo azongi lisusu na ville ya Lodja après kozala kuna mikolo eleki tango azalaka vice ministre intérieur population atondisama ne sengo na ndenge ya kosakana te etuluku oyo ekamwisaki batu boyo kandenge bazali koyemba Nambala moko bazwaki honorable Basile Olongo à partir ya aéroport ba aveni minene nyonso na ville ya Lodja etondaki na batu ba memie na Chipoiti esika bakomisaki ye pona kopesa discours na ye eloko nini honorable Basile Olongo abombelaki population ya Lodja boyoka ye. Nous sommes venus vous voir pour regarder aussi l'état de ces salles de classe, voir dans quelles conditions les enfants étudient. Donc ce qu'il y a ici, qu'on voit les salles de classe et qu'on voit comment on peut faire. C'était la dotation d'école, c'était la dotation de l'honorable Charles Pongo. Vraiment nous remercions l'honorable pour ses pas et honorable Charles Pongo, député provincial de Lodja. Moi personnellement je vous remercie. Bwina sima kopesa mwa message epai ya population ya Lodja batondisama kine sengo na ndenge ya kosakana te asukaki wana te alekaki pe na école moko epe sombolo ndaki de banda soko epai wapi ayaki kotala eta ya école oyo honorable Basile Olongo atambolaki po na kosala constat asololaki na corps enseignant azwaki ba doléance na bango pe aprometaki akosala quelque chose po na école oyo et former batu ya ndenge na ndenge kasi mingi bazonga kate pona koyeba etana yango lelo honorable Basile Olongo asepeli alobi akozanga te kosala quelque chose à partir ya ba doléance oyo azwi. Bosimba que séjour ya honorable Basile Olongo Pongo na ville ya Lodja ezalaki séjour moko riche en couleur bana ya Lodja bakamwaki pambate apesaki bango explication ya ndenge na ndenge ayokaki ba doléance na bango bamimoni penza ke molobeli na bango na ville ya Kinshasa ata bango kuna te bavotaye kasi lusu na ye eza na Lodja na province ya Sankuru pambate azali pe mutu ya kuna esengo ezalaki makasi ndenge bino moko bomoni. Dans l'enseignement Bosimba qui est comme la tradition à quelques jours il y a rentrée scolaire ba enseignant ba koma kotombola mongongo pona ba préavis ya grave ndenge mokope na mvula oyo. Depuis quelques années, enseignants bazali ko respecter tradition na bango oyo ezali ke à chaque rentrée scolaire bazali ko manta aux enchères pour obtenir gain de cause par rapport à la revendication sociale na bango stratégie oyo et profitaka essentiellement na ba syndicalistes oyo na suka bazwaka ba avance ya gouvernement pour na ko placer contre mire Bosimba ke maillon faible ya dispositif oyo ezalaka mingi ba école privée pe ba école catholique autrefois bazalaka rangé na catégorie ya ba école privée bien que ezali légitime ba revendication ya ba homme oyo bazali ko simba créer kasi mingi bazali ko analyser pour na ko solutionner cadre moko global oyo ekosalela mingi modernisation ya infrastructure scolaire formation, recyclage, protection sociale, pe paiement ya ba nouvelles unités, nyonso wana ezali ba défi oyo gouvernement esengeli aye bana ko faire face na yango kasi mboka na biso eza na pasi ya ko mobiliser même 100 millions de dollars américains pour na secteur éducatif. Banque mondiale na ba promesse na ye ezali évalué na 800 millions de dollars et ezali koumela po na kokomela ministère ya EPST nyonso wana po na ba besoin makasi ya près de 4 milliards de dollars américains po na kokoka vraiment likambo etali réforme ya gratuité ya enseignement po na ko mobiliser bagatelle somme ya makasi ba pays européens lokola Grande-Bretagne bango bazali ko recourir na parafiscalité pe intervention ba partenaires privés oyo bakoki ko soutenir développement ya mboka. Na Congo, gouvernement azali ko s'appuyer mingi na likambo etali
na likambo etali ba partenaires financiers oyo bazali kopesa ba conditions ya ndenge na ndenge pour la rentrée scolaire oyo bosimbake ba syndicaliste ba kokende lisusu mosika na ba revendication na bango pour na komema gouvernement mukongo contre mire nyonso wana bazali kotombola déjà mungongo to éviter le 4 octobre 2021 et lokonini ekokoma. Clôture ya formation ya ba jeune na école ya ba vainqueur et salimaki weekend et l'équipe toujours na Bokambemi ya mwana mboka Victor Bosoku ba détail et longo na Michael Bistutu. 35 lauréats au total nde bazalaki couronné pe basukisaki avec impact pe idéologie initié par ya jeune leader mwana mboka Victor Bosoku ekaka mokola samedi 25 septembre nde nyonso esukaki bosimba pe boyebake nyonso elekanaki kitoko na ambiance ya mokwake. Un mois mokoka ba participants topé ba lauréat premier épisode oyo bazwaki biloko euti mbinguni veut dire formation ekuba ekosakanate sur l'autonomie financière kutu na journée oyo suka pe ya clôture ya école des vainqueurs ba lauréat bazalaki na droit ya rappel ya ba leçon nyonso oyo bazwaki mpona kokubisa bongo na oyo etali autonomie financière na nzela ya baencadron na bango bamembre ya groupe Cruise Business International. Kasi lokola babengaka ye le modèle du courage de la jeunesse, les leaders des jeunes Victor Bosoku et Kaka na esprit ya kosunga ba jeune afinansaki 4 projets mokoka oyo ba lauréat ba defendaki kitoko nyonso po bakota na autonomie financière. Sam Kaila, Donald Emedi, Maître Tramontina pe Dani Chandi bango nyonso bazwaki misolo pa leader des jeunes Victor Bosoku et Kaka si ma remise ya ba brevet de renommée internationale et salemake pa ya ADG à Cruise Business International Madame Aline Bota maman ya Victor Bosoku et Kaka ye moko le formateur principal ya école de vainqueurs nzeta malili bobenga Victor Bosoku na suka ya masolo asolo la kiboy. Tu épargnes, tu donnes tes dîmes. Il y a une clé. Épargner, ça pour préparer futur. Plus qu'on avance, on vieillit, et puis plus qu'on devient aussi plus pauvre de ce que tu as préparé maintenant. Comment voir? Tu as ce secret. Il y a ce qu'on vient de parler là. Tout que la matière, l'autonomie financière. Quelques lauréats pe bazanga ki kolobate. Bon, formation, tout ça, il est important de ne pas dans la formation au Nazu. Parce que mon lelo tout ça là ba cop tout quoi. Mais à partir de la formation yo, tu comprends la scène qui me donne mon projet na sali projet na besoin de la cop na moni pe a libérer nga mon sans problème donné na boye na zongeli cop na sana na fond déjà ya robanda déjà cop donc nzamba pambola e azong sele aibi. Nazana mbongo nazozonga na ndako déjà pour exécuter projet et puis natala comment pérenniser na projet autosuffisant par rapport à la dimension autosuffisant na formation. Mais il va pesi bis o va pesi ngeti ngai na jeune boy et va permettre ngai na futur na ngai na sala nini na ba comment ko investir mbongo na ngai comment ko faire travailler ce capital na ngai. Ninyango esila kate esili premier épisode de l'école des vainqueurs esuki kitoko ba lauréat ba remercier qui vivement ba formateur na bango ye moko leader de jeunes Victor Bosoku et Kaka Alois Moli pe Mamat Dina na suka mo bange na cocktail ezanga kite pe ba séance photo pona ko immortaliser mokolo oyo boye. Ndeko Junior Bouyibu, leader ya Bakinois, atambola ki lundi 27 septembre na bakwa ebele ya ville province ya Kinshasa pour la sensibiliser Bakinois batinda bana na bango na kelas le 4 octobre ekoya. Anamoni poupa a pesibino ba détail. Leader ya Bakinois nyonso Junior Bouyibu azalaki lundi 27 septembre na terrain et pa wapi atambola ki bisika ebele na ville province ya Kinshasa. Pona ko sensibiliser ba parents batinda bana na kelasi le 4 octobre oyo ezali koya. Natina wana message ezalaki se moko ko soutenir pe chef de l'état surtout pona likambo etali gratuité et enseignement de base. Bosimbake bisika nyonso leader ya Bakinois Junior Bouyibu atambolaki message na ye ezalaki vraiment apprécié surtout na période oyo ba parents ebele attention na bango ezali détourné et pas ya ba politicien natina wana leader ya Bakinois
asukisaki mission na ye na kokabolaka basak pe bakaye epai ya baparent lokola contribution na ye en tant que leader ya bakinois mpona kopermettre bana bazongela nzela ya mateya na ndenge ya malamu ndenge ye moko aexplike oyo ekomi ngongo ya kozongisa bana kelasi parce que tata mokonzi atie gratuité kino nyonso na coin na ye il faut asunga vision chef de l'état yango wana etanke ngai leader ya bakinois lelo bakinois baye kotala ngai na ndako balobi leader na biso tata mokonzi atie gratuité ngai mpe na coin na ngai nabengi bamama nalobi no tokabola mwa basaki na bakaye bazongisa bana kelasi na esengo na motema mpona geste ya leader ya bakinois population alobaki boye. Merci pour la chef de l'État pour apesi classe ya ofele yango tosengi merci pour na e petit béton aumela na sepeli na papa ndenze ma pesi grâce apesi bana biso bakaye poni a continuer na osunga biso pona ekende liboso na groupe na e bosimbake Junior Buibu azosala politique te kasi amipesi kaka musala na ye ya kosunga ba action ya chef de l'État pe ko accompagner vision na ye ndakise ya Junior Buibu leader ya bakinois nyonso ezali ya kolanda. Esika ya kozwa basapatu ya kitoko na ville province ya Kinshasa ezakaka na 7e rue Limete epa ya Papa Griff hérité mapindemi iganting. baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griff sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griff sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griff otali ofungoli monoko la musala maboko voilà pourquoi Papa Griff sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso baye awa azanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konza mboka ba mitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griff ezalaka nini chinois ba petio na ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata ba bora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko taneti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ils ont sa population nyos tout. Donc on a signé na bakonza mboka président de la République premier ministre ya primature ndeko na biso sama aux agents donc bon mekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bo betana li solo Papa Griff sa père d'état donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir la population congolaise à l'attaque bien. ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basulie to bachaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. Rotivap ezali poto ya kitoko équipé acheté ozala mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango. Les amis, je vais vous parler des Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé?
bote inyoso na diami diamingele mina bakongo diamingele mina kwatere diamingele mina bandundu diamingele mina kasai katanga diamingele na kongo se diamingele mama mama na banga ninyo diaminge ezali olingo changer bouye te ku changer te bana na bisuna diaminge bamesana diaminge lia otonda sport bosengeli koyeba ke mpo na compte ya ligue nationale de football bamatch ebele ebetamaki bolanda résumé nango elongo na hérité mapindema. Championnat national ya football Vodacom Ligue 1 27e édition et se poursuivra qui week-end et l'équipe Bosimba que de Ring Club Motema Pembe enregistra qui première défaite nae liboso ya équipe ya Blessing ya Kolwezi alonga qui de Ring Club Motema Pembe na 1-0 après victoire ya DSMP quelques jours avant liboso ya équipe ya Simba ya Kolwezi toujours na même terrain na 1-0 Bosimba que avec le penangambo nae asalaki 1 partout na étoile ya Kivu équipe ya Dauphin Noir ya province ya Nord Kivu ye akabola ki ba point 0 partout et longona équipe ya Renaissance ya République démocratique du Congo Bosimba ke ba match oyo e betamaki avant week-end boyena week-end équipe ya tout puissant Mazembe alonga ki sa majesté sanga balende na 4-0 équipe ya Saint-Éloi Lupopo ye alonga ki US Panda ya Likasi na 2-1 boyeba match nyonso oyo ezali kobetama pona compte ya 27e édition ya Ligue nationale de football na centre technique courant en pauvre ya ville ya Kinshasa équipe ya AS Maniema Union a débutaki championnat na ye na victoire moko à l'arraché liboso ya AC Kuya ya ville ya Kinshasa na 1-0 bi ezalaki marqué na dernière minute oye équipe ya Saint-Éloi Lupopo a commis désormais na 6 points liboso na ye ezali bongo équipe ya Cercle Sportif Don Bosco oyo azana 7 points équipe ya Veclub azana 4 points équipe ya Étoile du Kivu pe azana 4 points oye championnat eko se poursuivre poso oyo na ba match ya ndenge na ndenge derby lushwa pe ekobetama entre équipe ya tout puissant Mazembe na équipe ya Saint-Éloi Lupopo ekozala bongo jeudi 30 septembre nzokande na ville ya Kinshasa équipe ya AS Veclub akoyamba AS Maniema Union na stade de martyr de la Pentecôte. Merci Hérité Mapinemi pour la info ya ba journaux uti kosala la biso ya onde pesinga nzela na boucler journal ya peuple pour la peuple merci mingi na Anamon Poupa oya kumbela ki édition na sima caméra tozala kina Igor Ting journal ezaki monté et pa na moko ingénieur Christian Kiangebeni kaka ndenge na mesana koloba info lingala ezalaka supervisé et pa na moko Hérité Mapinemi bande ko botika na malamu ngala bino to kutani moko na lobby au revoir.